Mais représentateur ancien patron na yo mbote. Obi ancien patron si ko uta ka voya pas faire. Nana temps pe sa mbote te ponga na kufela mama na sala pa na e. Ayam de itatina même pas représentant. Pour mon niveau mutu mama be. Fali pour pas. Na lobiga na otanga ba kombote. Donc soni mo na bena mutu mo bena esprit mabe. Ngai na kufeli mama wa boti ngai. Samueleki. Ata ne fisi boti data toujours na zate na Congo na tinda ta mutu ya. Esprit mabe wana. Mutu akoza mutu mabe bongo. Mais belé les akol kumisa ye kolobe belé wana zo. Te pona ebe te lo na comprendre ga esprit mabe. Au moins famille nanga. So tangi bango mo mutu wana. Oka mo te so ba bambi ata mulangi. Famille nanga. Mais si on va faire rigolo là, tout va se perdre. Ma soeur, écoute, ma soeur avant d'aller au Canada, c'est une Canadienne. Voilà. C'est bébé dans la PC Mbote. Au moins dans la zone donc entourage n'a tout, connaissance n'a tout. Baba non. Faire rigolo c'est un artiste sympa, très simple. Ayabna na matanga mère, non seulement peut ça pakia moné na makasi, mais ayemba. Et puis avant tina ba 5h ya banda 23h 5h net longa kiana aeling orchestre mobimba to vandi wana ba compatir na ngai mais mutu otanga ba kombo wana dena yebi pour na vanda na e pendant 3 ans yebi anga sala ngoti anga soit taper moi $200 mo boye bo de bela ma contribution ba $200 ça et ngana sala chez yo faut pesa pena ba sentir on dit famille nanga ba banga pena faire rigolo ba bi artiste wana na star et puis ana la. Et puis, bah il y a ça sympa monter à malamu. Tout si la repère ça monte le coup muso méritant côté. Type on autant à c'est un mauvais type.